Sous bomo nanga que non, ah, azola kanae bien, moi, elamba ya lié, elamba ya boy, eze lamba. Mais, na pas si moro boye, na liaka bien te, na lalaka bien te, pour epesa nga souci. Bota la famille nanga ite, pour nga nazala orphelin. Papa kufa, maman kufa. Nogo nanga azana Gombe. Yepe abela donc azana bana na ye aki parapete ge makambu na ote mwana boye po déjà to komi ba mikolo mais bino nde boko sunga ngai bino ba artiste bosangiseli ngai ata mwa muke wana bozwi ata mutu moko bobite ne non biso tozwi mbongo wana poto futela yo papa océan tokende na hôpital place ozolinga po basala kine tokende totika mbongo wana po na olanda kine po ezala bien na osepela makasi naza na likambo moko te na baartiste nyonso comédien nyonso naza na likambo moko te bino nde boza bandeko na ngai bino nde boyebi pasi na ngai mais na mitunaka na bi ah mais sai abetaka toloke non pululu aza mwana nga pululu aza mwana ngai pululu boye mais vraiment abeti tolo po pululu akufi bon sko neti ngai nasala ba film ebele na ye donc naza mwana na ye te ou bien ndenge nini nasenga kutu ata publicité nasenga na bi ah wana kala naza bien naza nan bien na bi oh papa ato kopesa biso ata biso benga belle vie makamba koyebisa yo ebongo yo yebisanga na benga belle vie oh zela air moko mais belle vie tango azalaki belle vie nano tango bazalaki epai ya vie ya belle vie azaki na point noir ngam na futela ebiye ya point noir te mais tangu nazaki koyamba bango po nga nazaki artiste ya point noir nazaki ko soutenir bato nyonso ya kini tangu na ye baye Belleville Diamant na Fifi aza na poto leki ya via mais Belleville tosala ne kutu film moko na mama swaku biso nyonso mais Belleville nabi Belleville ozoyeba ngai te abi na yebi mais yo mutu oza pena pembeni ya mokondi po okomisela ngai maloba wana ezosenga nini nyonso wana eza nini motema mabe to eza égoïsme je ne sais pas nazwaka décision que non baartiste comédien ya kine mabe mais natikala nanga na point noir nakufa nanga kaka donc oyo omoni ezali ti donc eza esalaka oyo eza bien ezosala oyo donc esalaka te etikalaka bongo et puis oyo liboko ezosala te donc yango tango yo ozwi malade mais comment idée yaki mbala moko directement bamemona na liboso epanganga ngabokende koluka nzambe parce que nzambe ndaza maître ya nyonso tu yo monaki yo moko parce que tobi kozalaki na malade lobi yo moko ozalaki pululu mais na moment na bato bande kodirige yo likanisi na bango esalaki teke baluka nzela ya nzambe bayebisinga ntango toke na nzela nazoboya nabi kader na kisi kuna esimba te
tant toke sikoyo géri nde moto ayaka nanga kuna mpona makambo ya kabundi walesa kuna nde tokenda kuna mwasi moko ya poto azalaki mwasi nanga biso nyonso tolingaka basi comprendre tolingaka basi bon nayebi te eske mwasi wana ntango ye azalaki na bolingo na nga mpe nazali na bolingo na ye donc nayebi te eske akoki kosalaki abi te nga mpe na mwa mbala oyo fo nayina ye mpe na ye fo nabwakele avc yo moko naki yo moko boye ntango ozoloba kosenga basi wana ya poto pardon conscience na yo olobelaka oke ozokisa mpe motema mwasi moko na poto otrahira mpe osala ye mabe peut-être donc yango eza baretombe parce que oyo moto alonaka yango abukaka toyebi te yo moko conscience na yo kati na yo kibomoto na yo elobelaka oke osala nzeli moko mabe azotala biso mpe siko peut-être à travers cette émission à la recherche des artistes te nakoloba ke nasenga bapardon mpo moni soki mutu bakomi olobaloba te yo asala boye ye kaka moto asala boye ye moto asala boye donc mutu mpe azondima ngai te mutu te akozondima ngai Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Susu na mikabi chose simple telengano Yesu yoni na ilek You je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Zambela Lola Apambola Bino Nyonso. Nalingi kaka na informé bino que le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, na inspiration à Saint-Esprit, Zambé a talisi bisoke et Seigneur Libana na bien enseigné, bien suivi. Voilà la raison pour laquelle nous présenter bino votre chaîne professionnelle Ézéchiel TV. La chaîne Oekotal Sabino Makambo na Boyokate Obomonate 100% qui bonzambe kati na nkolo Yesu Christ ya Nazareth. Na kati Ezekiel TV donc bana ko la semaine ba direct et ba no salama chaque mercredi na ba kilte na biso pe chaque vendredi, chaque dimanche à partir de 10h
bolanda biso en direct sur Ezekiel TV. Bakiti na biso sur la semaine, mercredi, vendredi, à partir de 17h juste, surtout à ne pas oublier, chaque jour, nous allons en direct, il y a prophétie, à partir de 22h juste, sur Ezekiel TV. Dans le 22h juste, heure de Kinshasa, sur Ezekiel TV. Nous allons du lundi au dimanche à 22h juste. Partagez le lien, pour s'abonner à la chaîne Nabiso professionnelle, la chaîne Ezekiel TV. Obeti Ezekiel TV, on s'abonner. Parce que Nzambe on a salaka chaque jour en direct à 22h juste prophétie et puis ça va avec précision. Landa direct à 22h juste aux prophéties. Koloye Soumassia à Pambolabino au nom de Jésus-Christ. Moi si moi ya poto azaki moi sinanga. Biso nyonso tolingaka basi. Vous comprenez? Tolingaka basi. Bon, nayebi te. Est-ce que moi si wana tangu yazaki na bolingo na nga pe nazali na bolingo na ye. Donc nayebi te est-ce que aroko kosala ke abike nga pena mbalo yo fona ina ye pena ye fona boakele AVC yo moko na yo moko boye tango zolo ba ko senga basi wana ya poto pardon conscience na yo le belara que ozoki sape motema moi si moko na poto o trahira pe o salaye mabe peut-être donc on les a ba retomber parce que o mutalo na yango abukaka to éviter yo moko conscience na yo ki taxi na yo ki bo moto na yo le Belaroc, ça là, nzeli moko mabe azota la biso pe siko peut-être à travers cette émission à la recherche des artistes. Te na rolo bake na senga ba pardon pour moni soki mutu akuba komi loba o te yo asala boye ye kaka mika sala boye ye mika sala boye donc mutu be azondi mangai te mutu te azondi mangai mais nde na senga bango pardon moi si pardon ce n'est nabi que non moi si na sala mabe eza na bindeni na elo na rolo bate mais fallait que na senga basi nyonso ya poto po na lobi moi si ya poto te basi nyonso ya poto peut-être mususu arozala ke talaka émission atali émission oseya za mabe ye bene famona makambo wana yango komona na senga basi nyonso ya poto na basi ya kini na senga bango pardon donc na lela pena na sengi bango pardon bolimbisanga et là monto le gâteau et ba na katona pourquoi senga pardon et là koni oza ko se reprocher dans ça là que senga bassinio sur ya poto pardon et puis basi ya kin pardon si vous senga pardon pas mbaté c'est que tu te reproches dans quelque chose et bon so qui au se reprocher te donc na éviter nga pena en tout cas on est à masolo mo boye ya kala masolo mo ya kala tant na lukana beta boye esenga kaka pona kotisa likambo boye ya likambo mo boye na linga susu teke koloba lobango donc ça la bien te voilà tu comprendre que azana ba makambo na ye ya kala oyo a koki ko beta les sociétés ndinga koma ko éviter ba makambo na ye na loba na ba émission nyonso na sina senga pardon makambo tout na loba mais siko moni il faut na beta lisolo ngo ezala accompagner na mutu moko boye oyo na donc na beta lisolo ke ye mutu azala ki boye siko tangu mutu wana
nalingi te ke on va comprendre yo donc bande copé botala so bo comprendre ada pour éviter kaka que non d'être moi ex quoi donc ça dit à côté c'est pendant na lisolo na yé pour que makambu ezala ma bête quoi donc papa c'est en temps où na king bande ko bambi na beach papi kader ba fali maswaku et puis les autres et après bah on s'est dirigé qui vers palais mbala moko na zonga na yaka na ndaku et pas dibinga donc papa na bango pe ya sonam akufa mais azaki na bon moi donc abi papa océan azamwa nanga donc na rotika eboete akenda avandisanga na ndaku nae mama lukadi donc na pesi mama lukadi mbote place azali donc yango wana voilà et après ko vanda kuna obandi ko landela ba traitement to éviter bande ko lekande to bandaki pa ya VJC kasongo vemo boye azaki pe moi donc aipe donc babenga bango bangangati donc tokenda kuna na vie na ngai na bosani komo na ye vie na ngai ya poto donc na bosani komo na ye donc amemanga na voiture na ye ayaki pe ve mo boye bande ko soutenir bangadia batutu donc na bosani komo na ye pena en tout cas bo excusez nga soko yebi lisolo wana donc na bosani komo pena pardon donc tuyaka wana na voiture na ye na kader na maswaku na petit mombo ya maître awa bake no yaka amemanga kuna po balakisanga ntango nake kuna esimba nango pena kote wana te nake lisusu na zongi na ndaku bake nanga suna epai ya kabundi walesa donc le pasteur déjà azalaki na poto bazui nani frère na biso frère na biso à théâtre azalaki wana bongos azalaki porte-parole na j'espère donc toke kuna bapesi nga pasteur apriele po nanga po seri wana pena nanaki pena pululu donc beaucoup donc tengama makolo ezate donc vraiment ezalaki osala pasi tant tokei nani petual nani oh frère wana nani bongo se ayebisi Jerry Kobetox posteri wana tozalaki suna Jerry Kobetox na pesi mbote ayebisi ke non papa océan nde na moni ebo eponga pe moi AVC wana bande kozwanga mais batraite nga na Kasavubu tant toke na Kasavubu na Kasop je crois na Kasop nde babandaka kolandela ngai babandi kolandela ngai ti après pe ba émission babandi ko nde ba émission besalamaka wana belé donc nga nazali kaka na hôpital nazaloba bien te nazalotelema te donc kolia kaka bazoliesa ngai donc sika donc mango ezalaka bongo voilà papa c'est on dirait bino artiste comédien plus botel plus pas trop kota bonzambe parce que tant yo suis malade mais comment idée ya kimbala moko directement ba memona na liboso panganga le bogene rulu nzambe parce que nzambe dans un maître ya nyo surtout yo mona gi yo moko parce que te bi kozaki na malade le bi mo ozaki pululo mais na moment na bato ba ndeko diriger yo les kanis na bango esala ki teke ba lukanzela ya nzambe faut ba ke no kaka pa ya nganga ndire bino mo trop mon na mneza la mo plus côté wana vraiment plus ko kimi na côté wana nga na oyeba neni nga azalaki muta maladi donc na oyeba te donc mais nazomona bato naomona ke nayebi ke bakotisa ngai epa boye esika omoni kutu nga ntango bayebisi nga ntango toke na nzela
nazo boya na bi kader na kader na kisi kuna esimba te tant toke sikoyo jeri nde moto ayaka na nga kuna mpona makambo ya kabundi walesa kuna nde tokenda kuna bon makambo wana mpe paster mpe azalaki na poto kader bayebaka na bango ke boke na ndako ya nganga c'est ça papi kader bafali maswaku kader ayebaka te kader ayebaka te nani mpe maswaku mpe ayebaka te mais ki petit na bango mo azalaki maître aza mpe mwana quartier a mwana mbinza donc aza mwana quartier donc na kader mpe tozalaka na ye tozalaki na petit yango na quartier nde ayaka alobi ke non nayebi vie moko boye bo mpe vie yango mpe ntango tokoma amona ngai abi nayebi ye artiste na ngai boye donc fo nasunga yo mpona donc nasunga yo mpo yo osalanga bien moko boye donc bon baartiste ebele toza na makambo banganga te toza makambo banganga te mais tozaka baartiste c'est ça papa Océan voilà Tracy Mbelenga pro image à la régie finale aussi il y a moyen mais quand on peut balancer la biso ba photo ya papa Océan ndenga zalaka avant ça dit bandero bo tala biso bo comprendre celui là papa Océan oh bon on a bon la photo de papa Océan c'est à dire ça fait quand même mal ça fait vraiment mal comme on a ndeko na biso fandi boye na état a commune en juste je sais pas soko bando la biso papa Océan na makolo na ye ti likolo na ye donc ba photo bo mon ezo le kaka wana c'est papa Océan. Donc, quoi, à l'époque, tant qu'on a ex-naïe, donc voilà. Yo, moni les alites. Donc, ils ont salara, ils ont bien au sala. Oyo. Donc, salate. Donc, tikalara bongo. Et puis, oyo, les boko, ils ont salaté. Et salaté. Donc, il y a un Papa Océan, ça fait déjà combien de années? 4 ans. On a 4 ans. Au réceptionnaire, combien déjà de collègues nayo, ça dit combien de mastano bosana na bango ba film. Sauf ka ke dino là, ba yaka kotala ngai toza ki na groupe moko les anciens acteurs de Saï. Donc groupe mo be cours des grands. Donc to salara pe cours des grands wana. Ba bon papa Océan faut yoza na cours des grands wana. Le roi eza lisolo ya ba comédien nyoso basala epa ya Saï. Donc après nde bayaka kotala nga pe pamba te po na belaka lisusu. Donc nga pena nde naza boye donc à part que à part loboko oyo na lokolo oyo donc na belaka nga pena te. Donc mon ara zoom susu na lamuka bien te donc likolo ngo liboko ko sala nga pasi donc avoir même que au moni et ça nga pasi ba ernin donc ce na bandi ba 21h ti ba 0 ba 4h pas Cécile wana ndesko moni na donc na bandaki donc na lalisco pongi pena ya bien ba 10h ba 11h moni donc yango wana mais on les capé na kati ya groupe ya Fiston Saï non oui mais est-ce que Yemoro Fiston Saï il se proclame à chaque temps que celui le patron il y a de la comédie congolaise mais est-ce que Yemoro Fiston Saï et si y a ça la paix fort ya komona yo ancien acteur naie bananaye donc parmi bananaye est-ce que Yemoro pas ça l'effort pena que non même ya routine da batunaye même Yemoro Fiston Saï à mon ayo pour que me camper ko yedo parce que à chaque temps il passe à la télé pour dire qu'il est le patron de la comédie congolaise Saï aza patron na ngai azaki patron na ngai donc quand on a beli ara talanga na Kasavubu a talanga 2 fois ou 3 fois en article la mbongo ba mbongo wana nde muto na banda kozwa ba soin de ba mbongo nyonso ba comédien ndambo ba comédien ba pesa
mbongo mususu batu nyonso ya poto. Donc en tout cas merci nazara na bomba rabino na mutema. Donc naebi bandeko nyonso basunga ngai na musika. Donc esala nga bien. Donc mbongo wana nde na makenda babanda ko traiter nga pona koma na telema mpenda boye. Donc wana eza bon. Mais sai ai tant to koma tant na nazali na kitambo ti pe sai na kitambo ka kozai. Donc ye première avenue biso toza na avenue katikati wana. Tangu na ye na senga masenge mbongo mo boye apesinga. Bon après leki nango petit nde na zonga boye. Et depuis na point noir kuna na mona pena pas trop. Muto sunganga zalaki ke voire même que non na zora décision que non Bartiste comédien ya kin ba mabe mais natika nanga na point noir na kufa nanga kaka. Donc ata batu nsu ba kumna ngai esala nga bien. Mais sai tangu na bengi na WhatsApp to sololi na e abi oza bien na bien te papa. Donc des aboye lukela mbongo pona yakin na yakin. Donc nazo mona mambo ezo elekelinga bi papa c'est nga naza papa na yo na théâtre. Mais makamnanga nyonso ezara na kin nga na poto makamnanga ke ezara na poto na poto ezara pona ko sepela kotala bandeko. Mais na kinde esimba makamnanga nyonso. Soki na kin oye et soki na ye na kin na kotindela yo mbongo après na tindela mbongo après oya kin soki eza bien. Mais bah c'est bon. Après quelques jours le 15 décembre tozo solana pululu na WhatsApp kaka. Pululu abisinga ke no papa c'est yo vandi kaka awa na point na kin kuna makambo komi bien makambo komi bien. Président azo bongisa makambo mama président na biso Tshisekedi azo bongisa makambo. Donc makambo eza bien. Mais batu ebele baza bako sunga yo. Même maman Olive ako sunga yo. Tika ko vanda kuna na point noir te ozo boma carrière na yo. Donc yaka soki basungi yo après o banda kosala ata ba film ngana yo to banda kosala ba film na biso ebi ndenge ezala ngana yo. Donc esala bien. Wana to solo ne le 15 ngabi pululu. Donc na baye nanga déjà kin habité ko baye te mamoko. Après to solo liti le 22 décembre le 22 décembre Pululu akufaki. Le 22 décembre Pululu akufi. Après donc na lela pena trop nabi sikoyo nazo senga lisungi po batu ba kangiselanga mbongo po naya atana kina lela masa na ngai mbongo pe ezalaki te. Du 15 producteur na biso azalaki pe producteur a Pululu
aza mutu ya sefa ya braza abenginga binon papa océan donc nazo kipe yo na transport makambo tout donc oya na kin oya na braza après ozwi nazwi batu nanga nyonso délégation oyo eza na braza après ozwi batu wana nyonso ba groupe nyonso ezaka na braza après oke na bango na kin po balela pululu nde toyaka moi ba jour wana bon sai oeboyebi sai azaka na un mois azaka donc atala anega mamusu bongo bon tokutana na ye abi océan oza bien abi naza bien tobanda osola na pakalowi pa apesanga ba conseil donc depuis wana tomonana suna sai te tomonana suna sai te mais na ba émission oyo nyonso nazosenga tout wana natindela ye balien boza mneno bacontacti lelo banimero eza sosala émission tindelaka ye lien natindelaki balien mais ya mona seka très bien mais arépondra te donc ce qu'on a dit mais nami tunaka nabi mais sai abetaka toloke non pululu aza mwana ngai pululu boye mais vraiment abeti tolo po pululu akufi bon sko neti ngai nasala ba film ebele na ye donc naza mwana na ye te ou bien ndenge nini nasenga kutu ata publicité nasenga na bi wana kala naza bien naza bien nabi papa ato kopesa biso ata biso nasengaka biso tout ensemble nabi okosala ata publicité ata mutu moko ya nini ya groupe ya yo po a se retrouver ata na mbongo ya mukie pe ayebake non sai apesanga réponse abi tokotala mais lelo na omona batito bazosala publicité na ye bapomba oyo azalaka na ye eloko te oyo bazalaka kozwa ye ke wana aza shege wana aza boye ye akobebisa théâtre mais pomba akoma kotravaille na ye donc Aïda akoma kotravaille na ye donc nayebi te soki bato wana nyonso bazala balingaka bango na bango kaka bien biso bamisusu toza na biso su na succès te surtout ngai donc naza na succès te mutu moko ta otala ta problème nanga ba océan mutu akala kasi est-ce que yo pour que ndobeta pe ta ba porte na bandeko misusu lo ba comme ba producteur bandeko pe ba produire pe bandeko misusu lo voilà bandeko ba belle vie j'espère que belle vie non belle vie Major Zolozolo na pesi mbote abenga ngai abi papa océan namoni ba makambo zoloba po azaka na groupe na ngai yo pozaki na groupe donc to solola ne ebele abisinga beta benga belle vie makambo koyebisa yo ebongo yo yebisanga na benga belle vie oh zela air moko mais belle vie tango azalaki belle vie nanu tango bazaki epai ya vie ya belle vie
azaki na point noir ngam na futela e billet ya point noir te mais tangu nazaki koyamba bango po nga nazaki artiste ya point noir nazaki ko soutenir batu nyonso ya kini tangu na yi baye Belleville Diamant na Fifi aza na poto leki ya via mais Belleville to salane kutu film moko na mama soa kubiso nyonso mais Belleville nabi Belleville ozoyeba ngai te abi na yebi mais yo mutu oza pena pembeni ya mokondi po okomisela ngai maloba wana ezosenga nini nyonso wana eza nini motema mabe to eza égoïsme je ne sais pas parce que tant yo ozo rappeler biso que ozala na Belleville na point noir Belleville bosala film moko Belleville major atini yo kende pa donc benga Belleville ou benga ye apesa opeta bo solo na ye apesa ngatante na tinda don na komelie siko na loko nazo benga azo ndimate na komelie na mse Belleville en tout cas bozana pas cité pour na ngai vraiment tout ça na yo film na point noir kuna to vanda to solo la to sala mambo belé ata okondim ata oko kanisata te mutu oyo bozalaki na ye vraiment epesanga pasi donc tangu nazo koma message yango donc epesanga pasi donc nakangisa ma miso voilà baza ebele ba comment le producteur ba Belleville déjà lobi ke obenga ayamba ote a répondre ote apesa o chance te parce que baza bato ba kokomisa pe na porte pembe na mama ni mama ndé ba omro ba bengaka pour que ozo pe traitement ndé ba ndé omsu bazwaka ba leketu bazali ba irsil pechanga bazali ba sila bisalu bazali to sala na émission moko to c'est une émission mon émission ana na monika ba message kaka en tout cas courage papa c'est courage mais mutute abenga ngai po nazwa ta lisungi keno lisungi nga na luka lisungi ya mbongo te na luka lisungi ka ya loboko na nga na lokolo na ngai donc ata mutu bandeko na ngai so boza na kin so boza na poto boza na Lubumbashi boza na baville nyonso ya kin donc naza donc soki mutu akoki kofutela nga ata mbongo ya kine pona kendaka na nga donc nakendaka na nga kaka kine ya futela nga kaka mbongo na ndimi problème su baokanisaki papa se aza aventurier azosala donc akoma na ye donc bato bisu balobi ke non papa se ye mo mutu asala makambo wana ti bakisi na bango basimba vie de nuit azalaki na bakisi pululu azalaki na bakisi sikoyo pululu azalaki na bakisi pululu aza wapi vie de nuit azalaki na bakisi omona nde koma santé komi bien te ebongo papa oseya liboko donc bomona papa oseya tant kala mingi te bomona aopela moto makasi omoni. Voilà, fidèle internaute, ça fait vraiment mal. Bandego Tubo Talabiso, Congolais Tolinganité. Et surtout Congolais, nos artistes et comédiens, Toti Garola Kisara, gentillesse Yambebo. C'est-à-dire, Tolinganarana misouté, mais Tolinganarana motema. Faut pas aimer avec les yeux, mais faut aimer avec le cœur. Parce que ça fait mal de voir un artiste dont notre frère, il est en train de souffrir comme ça. Frère Opa et Dapebino, Asunga Pebino, Bozalara bien. Malade des yeux, mille était là partout, bandero nangai. Yo rebulete ke lokola yo le loza pembeni ya kingandi ozala wana seko na seko ba mabutu se seko bazala na ba 32 ans na ba mbogo lelo ba daya ba Mosé Laurent Désiré Kabila lelo ba daya ça dit mokileza bongo faut avoir un cœur faut avoir motema ya kosunga bole karana ba TV bo sala ba tapage lelo na Congo mututu akoma danger comédien to akoma star na ndenge na ye. Mais c'est les moments où kenda ko bebi sarana ba boîte ko soma masanga ndeko zana nous vivant to aider to zelara soka ku filo bito sala ba cotisation ko benge ko mambangu ningi to moni pa mama makila ko benge ko mi mbangu bo pesa so adresse na ye bo kendo sala nini parce que c'est akufi
azalaki vivante tomonaki baide te lelo papa océan il est là bamama na biso bamama nzita bazobela mais tozomona ata baassociation moko te baokendaka kotala bato mama oyo azalaki actrice ya mangwau mama loso elle est malade aza maladi maladi mama makila wana donc babwakela ye mbasu donc apol voilà tosungana bapatron bobengaka bapatron ya bathéâtre congolaise tosungana tomona bandeko boyaka bosala batapage barankine ezanga ntina ye na ye balobanaka te tomoni bandeko boza nayebi te barelation niyo ozalaka nango mpena osentretenaka na bandeko no parce que tomoni ba 2 minutes bauti mpe poto bazawa baanse luzolo bazawa bandeko baza tellement ebele mais pourquoi kaka bandeko ngo tu baokipe o te baotya mpena mopanzi papa océan parce que bande mpena osolana bandeko wana mpena tout bien kitoko donc zupe temps benga bandeko c'est baanse bayeba mpena yo bobela anse ayebi bato nyonso bayebi 2 minutes tosolola na ye tosalaki émission na $C donc bapase nga numéro na ye ya 2 minutes tosololi habité papa océan donc en tout cas ye $C nayebi te soki numéro yango ebungi soki numéro yango soki eke wapi nayebi te mais vraiment bato nyonso bacomédien nyonso nayebi te soki comédien moko akolobake non papa océan azalaka na problème na ngai maintenant tout dans une question moko et bongo fali maswak olala na ndako moko o lelo tomonaka na baconcert air tout ya bato fali maswak il dépense bazoyemba ye azopanza bambongo autofete anniversaire na ye si oui moi je étais dans concert nazala na ye pa Chali Materazi na Chetemba tozala wana biso tout mais fali maswaku bato yo ozala na bango baproche nayebi te est-ce que Papi Kader place aza de loin asoutenaka yo moi quelque chose yaka Papi Kader asoutenaka ngai te voir que baguerre oyo ye azalaki nango na ex na ngai donc nga mpe nakotaki na makambo wana mais nasenga Kader pardon donc na explika ye makambo nyonso ndenge ezalaki donc nasengi ye pardon asukisanga kaka alobi ke non vie nayoki alobi ka vie nayoki donc namonaka ye su na banini te namonaka ye susu te donc yango wana namonaka ye su na nini te oui allô logo ouais olobi bongo sikoyo bato oyo ozala na bango parce que mi Papi Kader obenga ye oexplika ye osenga ye pardon ayebisa okaka na yoki vie est-ce que après wana bobengana lisusu te bosolola te efali maswaku oyo bolala na ye bandako moko bokemba bolia baloso tu ya kotokisa il est aujourd'hui fali maswaku aopesa bato misusu bachance aza na chaîne na ye ya YouTube aza mpe na bandeko oyo azopesa bafilme ezokota na bachaîne ne bandeko bazopela mpe autofete anniversaire na ye awa est-ce que fali maswaku ayaka otala yo te fali maswaku nayebi te ozana eloko moko osala ye mpe shoka ye comment je ne sais pas pour que asundola yo mpe na ndenge asundola yo donc fali maswaku aza petit na ngai donc nasala elo te ka baguerre na bango bazalaki na ex na ngai donc baguerre wana o nga nazalaki mobali ti na mwasi na nga donc moko soki moko mwasi mpe te nga nalingi te boye donc moni mpe nakokende mopanzi moko mais bapeti na ngai fo nazala na bango kaka fo moko boye peti na ngai wana aza mare na bino boboma moto te mpe vie biso tolingi te boye donc yango wana donc nasala fali maswaku likambo moko te mais nayoka pena pasi ke na depuis na ye na kin depuis matanga ya pulu ezalaki donc na décembre
ti lelo na maswako ya otala ngati même quartier oyo mbinza lubwaku mafali maswako bayebi batutu bayebi ke non petit papa Océan donc nakoma kugoka soni oka papa Océan kasi ya akoma bongo ti akoma bongo monte maswako akoma na mbongo akoma na nini akoma na voiture boye mais ye pena akoma ne ovanda na bar bon moni mais et ça n'a pas si pena ya kutala binake non bon voilà papa Océan na pesio 2 minutes c'est-à-dire solo là na ba comédien nyo surtout bazo li bakwa ko lande émission à la recherche des artistes tali ça ba comédien on a pas si oyozo yoka parce que c'est les moments où il faut ba apporter un de plus tali ça ba konzi ya mboka tali ça bato tout bazana mitema mawa ya kosunga olobi bien que pour ça nous a ba pesa yo te sokinde ni même muto akomona na se porter garant foot le même kiné à pamba. Parce que je suis sûr qu'il est là sur le beau qu'on a le colosongi makasi aux a la possibilité la capacité à reluka ça dit moi je te donne 2 minutes t'as là je speed young sur là je speed young puis sur là ba ndeko tout ba la biso siko. En tout cas merci Penda merci donc bandeko nanga ba comédien vraiment nga nazande ko na bino nande on bino komona ngai tant musu bomo na nga kenon azola tana e bien moi elamba ya elamba boy eze elamba mais na pasi moko boye na liaka bien te na lalaka bien te po epesa nga souci vraiment soki vraiment bota la famille na ngai te po nga nazala orphelin papa kufa mama kufa donc nazala orphelin papa kufa mama kufa noko nanga azana Gombe yepe abela donc azana bana na ye akipara pete ke makambo na o te mwana boye po déjà tokomi ba mikolo mais bino nde boko sunga ngai bino ba artiste soki bosangiseli ngai ata mwa muke wana bozwi ata mutu moko bobite ne non biso tozwi mbongo wana po tofutela yo papa Océan tokende na hôpital place ozolinga po basala kiné tokende totika mbongo wana po na olanda kiné po ezala bien na osepela makasi naza na likambo moko te na baartiste nyonso comédien nyonso naza na likambo moko te bino nde boza bandeko na ngai bino nde boyebi pasi na ngai vraiment esala nga bien soki bokaniseli ngai ata makambo na posa ya mbongo te nazaka na posa ata bozwi bosangisi kaka bosangisi ndeko moko aloba abi baartiste bamitema mabe donc mbongo bapanzaki lobi na anniversaire ya petit moko boye nakoloba kombo na ye te mais esalanga somo mais Océan bazotala yo ata boye po basangisa ata bosangisa bandeko na ngai nao bao na sala bango mabe na bao na sala bango pe mabien bosangisela ngai Maman Olive oza mama oyebi pasi oyo naza nango eza pasi ya koloba te mais yo oza mama
tant mususu bakomiselaka yo ba message te ata mutu moko oyo akosimana na saint esprit po aya kolobela makambo na ngai epai ya mama Olive, donc esala bien. na bana mwana nga liboso aza na 16 ans et 17 ans, mwana nga mibala aza na 15 ans, mwana nga ya misatu aza na 12 ans, ya suka wana aza na 8 ans. Na sala batangaka lisusu te mpo nga papa na bango naza su na mbongo te. Sikoyo mpo nga napesa bango mbongo wana ezosenga nanu nga batraite ngai AVC wana, donc batraite ngai après nde nakoki kosala mpo na bango. Vraiment président nyonso Papa Elombe, Vie Masumu, président Saï, Mudero, qui président Esobe, Caleb, président Caleb, président nyonso na ba ona yebité ata bino président oya président wa théâtre o nyonso oya azana kin mutu nyonso oya azana kin nazo lancer message, en tout cas bo aider ngai bo pesa nga mbongo te, mais bo pesa nga ta bozwi meminga tina hôpital oyo na koluka bobi ke non papa oseya tobandi kosunga yo po donc totia mbongo na mbongo tu na kine po yo obika. En tout cas na osepela ba comédien nyonso oyo tu asalaka théâtre, oyo asalaka théâtre tout vraiment ezala bien. Bana ya poto bosunganga kala, bosunganga pe bosunganga kaka, bosunganga ngai po ata naza ata mukie basunganga kaka. Vraiment bana poto soki pe bino iba yaka bako sunganga po na koka ata kosala kine na posa ya kine na posa elo musute. Voilà. Bana poto nyonso, donc bana ya poto nyonso, bana États-Unis, bana France, bana Allemagne, batu nyonso na monde entier. Naza artiste na bino na sepelisa bino na sala ba bien moko boye po na bino po mo boye mona mutu pa tali théâtre moni pe esengwe koti na ndako zongi susu ambiance bien. En tout cas bosunga ngai naka frère na bino naka ndeko na bino naza donc na leli sungi et ça l'a bien. C'est ça numéro ya téléphone na yo parce que tout le monde déjà aucun pratiquement à la fin de cette émission. Numéro na ngai eza 00243 89 58 64 300 00243 89 58 64 300. Donc quelques salutations à 2-3 personnes. Ni nangai na WhatsApp eza Mandela Olivier. Facebook Mandela Olivier. Mandela Olivier. Olivier Mandela donc na Facebook wana. Donc ce bozwingai bo tunanga ta ba question ba kamamnyoso na WhatsApp donc kara numéro wana ce bozwinga ezala bien. Donc ba salutation na ngai et pa ya mama Tete Tumba
maman Tété Tumba, donc na pesio mbote aza na Londres. Maman Yoa Saidi Binti, Magui Yoa Saidi Binti, donc na pesio mbote aza na France. Fibol, la patronne aza na France, na pesio mbote. Major Zolo na pesio mbote. Et puis la fille, donc aza actrice ya Yandi Mosi, donc Komonae Tumba na Bosani, Aminata Tumba, donc na PCP Mbote, donc vraiment batu nyonso balinganga, donc nazaka ndeko na bino, donc bolembanga ite. Merci Papa Océan, merci Nandeko no sotozuli Bakou, puis aux 8 ans nayo ya kofanda vraiment devant télévision nayo pour na Hollanda émission à la recherche des artistes. Donc émission à la recherche des artistes Lelo, c'était présenté par moi-même tel que je suis là, Vini Mbouya, Mr Tokos Petit Mekostonet Karana Film Kuntakite. Donc voilà, je suis ici dans la commune de Ngaliema, précisément dans le quartier Lubwaku, ndenge na ibisagi bino, déjà ne bandeli ya émission, tu vois que kota la bongo artiste et comédien na kombo ya Papa Océan, o sala pe banzonzingi ebele, o passe kisa batu ebele, o pasala marambo ebele. Papa Océan à Bella, ça fait 4 ans. Oh, à Bella, ou à Zoratali Sungi, il y a bande konaï ba comédien. Ça dit, bachaye musika moro ya rosakanate. Mais azapé na bande ko oye pas encadra, azapé na bande ko oye pas aida, mais bande ko na ba qui pareil. Voilà pourquoi émission à la recherche des artistes à l'élo, c'est là qui beaucoup plus, tu passer ton habit sur Papa Océan. Toya comment naie to betama solo toye ba commence kaza ko vivre parce que ndeko sala ralisu sur l'oroté ça dit makasa rolukeza les sous-souté kolia eza moi pasi et bana ba otanga les sous-souté donc ndeko zota la biso na parler lobo